L'histoire des jours na Kina TV. Arlette. Abotola ndeko maze mobali. Lelo Arlette aza ko vivre enfer. Lelo Arlette kitoko nyonso esili comme le quoi ballon babimisi mopepe. Lelo Arlette milelo na milelo. Mazalobi. C'est du pétrin bandeko. Vraiment, tout se retrouver juste après générique. Boyo kali solo ya pire camarade ya beta moninga na ye mosinzo nzoka kenda kosala nini kokondokota na libulu ezala nde délivrance amaze. Suivez l'histoire des jours bandeko na Kina TV. Awa nzeta masolo awa buzoba te. Suivez kozala desité. On se retrouve juste après générique. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Kina donné Kandono, t'étais là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné News de Kina TV partout dans le monde. Sika Bozali. Et j'ai dit, bienvenue dans nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz sur la moutou kayata le 4x4 double pression ya Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, tous les 5 continents. Boyo kalisolo, le deux alikamba mosinzo. Mosinzo, Arlette abeta maze mosinzo, la championne. Nzamba kela na engai. Na lolenge na nga. Nakuta ina mobali na mboko ya poto. Relation na biso ezokende bien penza. Toye kolani, tozo solola, ya talaka ngai, nga pe na talaka ye, talaka na komaki na âge oyo mwasi fo asala nini abala. Donc na komaki déjà na 33 ans, ye moko yebi biso ba africain, so komi na âge wana. Donc koma obala mukolo nini, on dirait to botama moko poto sala nini, to balaka na ba certain âge. Et si ko zali penda lo ba amen, lo ba la championne volume. Ah oui. Alobi la championne na ye kozwa mobali. On a moins besoin de témoin en bas dans la série to ko kendene quelque part. La championne. To bandi ko solo la to bandaki ko solo la to solo to zipineti na ba programme penza ozomona kizo promettre mobala bekete na kangisa mbongo poto sala nini to régulariser makambo to za déjà ba mikolo to sala nini to betango dada. Donc la championne, j'étais vraiment sûre. Il m'a rassuré que non, donc nazala ki aeti. Nga nazana ngai donc moni baso bazalaka ni beauté ni éclat. Bandeko, ba beauté etchetcherie, bino mo bo compléter. Ba beauté a du pétrin. Alors la championne. Na wanga niti na biso vérité nzamba sala na nga na lolenge na nga. Nazana nga mwasi ya ni beauté ni éclat. So moni na nga. Donc, na yebite soki ndenge nini. Mais mobala lingela nga ndenge wana la championne. Na ye kosala nini? Na ye kosala buzoba o esala ngando. Buzoba o esala nini o je sais pas. Na ye kofongola parenthèse ne commence lo baki la championne beta lisolo. Pesa baninga basi conseil. Surtout soko yebi ke bino na bino boza ba célibataire. Oyo célibataire moi c'est bengi célibatrice. Etchétchéri attends bataka etchétchéri cela veut dire ko clôturer ba mot français te. Oh non yoka te koloba te zalate. Oui, bango mibale basi ba oh non ba balate ba benga ba célibatrice. Corriger kuna bandeko. Vraiment alobi la championne la kisi camarade nanga la championne moi si kitoko. Tant on peut faire témoignage to lobaka ya solo moi si kitoko. Mangeable bandeko o mobali amoni penzo asali nini na surtout mibali na biso balinga komona mwasi ya pembe tatalinga ata bagune ezalaka nango mwasi ya mwindo metanga omona mwasi ya pembe la championne mobali ningani
Na mona déjà na etaleli ya copain na nga la championne tanga mona Arlette donc mon pena ki mwana mobala tikali nga mo esala nga bien te menace mais kaka couvrir yango talaka équipe pour la ti nzoka ye pe célibatatrice lokola nga la championne Arlette célibatatrice lokola nga ye pasa na kati ya ki cher esika bakenda kopesa na ba telefone nazala te esika bakenda kokutana mbala liboso nazala te la championne bato babombani yo baleki yo na mayele na osouligne Arlette azalaki mwasi kitoko otali nzoto matembele nzoto petepete nzoto ezopesa posa nzoto olobeke oyo penza bano tokobota non bakozala bana moko ya plus que des pétrins bakozala bana moko donc etc. Abi oui c'était ma copine bakoma kobima na mobali na nga mobali aséloigné Arlette pas s'éloigné pa na ngai mokili kaka ndenge ezalaka tomonaki tosalaki boye tomonaki natuni mobali oyo te na ye makambo oloba te de toutes les façons namoni tomekana kotia pause na masolo yango po nafanisa nanu po moni likambo ya libala bakenda nango presse te namekana kofandisa makanisi bongo soki penza naza kaka intéressé na oluka yo namoni kana bike te la championne eza nango discussion penza te tosalaki me nalingi kana affronter mobali po bakomaki komona mona ye na ndenge malamu te lemso kanda la championne nzoka kanda te mobali akenda asala nini akanga lopango yo moko oyeba eloko ya vitesse kanga lopango otie mwa sang d'enveloppe baninga famille baamplifie yango donc Facebook eyambi donc vraiment moninga bali sepela nayebi te soki fiança epesaka libala mais tolobaka ndenge wana la championne 33 ans 34 ans yango oyo célibatrice nazwaki mwa moto na ngai camarade ya botoli ngai bakomi kofanda na moninga yo moko yebi kaka deja tokomaki na ba âge deja na lobi moninga asali nini abandi kobota mwana liboso mwana mibale la championne nakomi na 36 ans lokwa nazalaki na nga moto ni éclat ni beauté vraiment naloba nakomaki na désespoir na bisoki na lokoti na nga tata azala nani donc vraiment na okwelele abulayi makosa donc soki nakutani moto nyonso to akobengaka ata kuta ata kobenga site obika tantini lekelere na okweya no bandeko toseki mais elobi ezalaki bapense na ye nzambe na mawane na bolingo ne la championne kobala na ntango kobala na midi elobi eloko tata obali na pokwa elobi ndeke ozosepela na mobali non oza à l'aise se retrouver la championne nga na bali na âge ya 38 ans 38 ans d'âge nde nga na bali nini nga na yoki te eza te ke ole mosusu oyo ozolinga mobali te mibali nde bazoya te âge ya 38 ans la championne naye kozwa mobali na nga tokei pe makambo bien ye pe azalaki kaka na crise ya bolingo lokola nga lui il avait 47 ans nga 38 ans la championne tobalani Arlette esika kendaki na bogosi na ye pe belle fille tala kaka lelo na oloba la championne nga na kimia talaka moto abali na retard tala kaka donc na kimia na ndenge akosakana te soko omoni ngai nazalaki ni bote ni ekla bamiso ezalaka bapasi ya vie babisika bouta bokola bamama bakufa na baagi moko boye donc penza ale mobali sikoyo tala ye kolinga yo penza otobi nafai na ndako na nga so nangi nalia na kosala nde nalingi na pe na moto alinga donc omoni ekla ebima bote ebima shoko moko frappant ozomona pe libundi neti tomate bino mo boyebika basi ya matama.com ata oseka te yango moko ezoningana te di petre bandeko matama oye tolobi oye bandeko ndeko maza lobi la championne nzoka Arlette vivre calvaire talaka mwasi apembe siko azala hésité omoni mpenza kete moto afane moto anzuluki moto anuni otali mpenza moto opesa so age na ye te
nabi Arlette koma boye tunanga la championnat tokutana wapi croisement na nini na feti après des années la championnat nzamba malamu nzamba za malamu na obeta lisolo oyo za lobi pona basi nyonso tu oyo peut-être au perdre espoir omona age ezokende yaya batela kimia no nde bacélibataire baza bacélibatrice mpe baza nde basi baoluka mibali bazali mibali mpe baoluka basi bazali lobaka ya nzambe likola sapatu na nga la championnat tose croisant na nini na feti talaka feti ezaka moto atie maquillage mabongi te olati elamba esimbi te la championnat kozana baproblème emonanake affrontement sikoyo elobi nango ange mulenda affrontement sikoyo na nteke affrontement sikoyo na feti yaya ezaka elenge ya feti yango wana oye na champion otali mobali okumisi nzambe tali kote omwasi okumisi nzambe sikoyo ye omoni mwasi kitoko malobi afane apesa ye mbote la champion nde nini Arlette ça va nga mona okamu azalaka mwasi kitoko la champion mwasi kitoko nabi eza ndenge nini ote ça va ndenge nini nabi nga na bien donc nalandisi bana na ngai nalandisi bana la champion nga na boti mwana ngai ya suka na aja 44 ans na clôturer eza te ke opo na bote po toyoka na mobali nange ekoki na clôturer na aja 44 ans lelo toluba tokomi déjà presque ba 50 ans yango na ye kopesa témoignage ndeko eza leka mosusu le mosusu ozolela mais nzamba elongolo na esika wana okoki komona pasi les gars en question la champion motema mabe mibali oyo ya makambo elengi te mibali oyo bapesaka basi tension na ndako mibali oyo bakoma kosalaka basi batambolaka na banini na bakisa bakalma na banini oyo na basaki na bango oza na likanisi te la champion yango na ye koluba Arlette abeta ye nga mosinzo nzoka ye moko akota na libulu aépargne nga na mabe me nga na lela na mwa neti mokili esuki nzoka nzambe alingaka bato na ye la champion asala de sorte ke nakota na libulu ya diabulu ya mobali wana te naza l'aise la champion nabali na retard me na ovivre na esengo naboti na retard me nzambe apamboli nga lolenge na ye nazalaki ni bote ni éclat ezalaka mpe baproblème bandeko mwasi mosusu omona mpenza otalobi ke te c'est une belle femme ezaka basituation me moto mosusu mpenza ozomona forcé na ye mais malgré koforcé obika oyo mpenza sans koforcé le mosusu moto akokima abila champion lelo so omoni ngo osepeli okomisi nzambe yebisa bandeko basi soki likambo ekomeli yo c'est vrai eza mpasi okolela mais kokontinue kaka na kolela te mpo oyebi te lelo la champion na ba ata babandelaka mokili na opone te mpo na ye mpe kolinga kose renseigner na vie ya Arlette ya moninga na ngai yo moko oyebi kaka obosana na yo bato bakenda ntango okokutana na bango na position moko boye ocomprendre ke awa match ya mabe ici le terrain mabola albitre ekolo les supporters méchant c'est du pétrin la champion na se renseigner na vie ya mobali ya Arlette mokonja basheri omoni bato tomonaka na bametro bafio tomonaka na bametro bazoswana wana bambanda Arlette donc akoma mutama ya koswana na bambanda mobali caractère mabe arespectaka mwasi te la champion arespectaka mwasi te donc ye mpenza soko olingi na otokei tinda ndeko ya koluka nga kuna ote kobebisa libala na ye na mama ya bana na ye yo monika ozwi mobali yebisa bana pasi bacélibatrice ebino boyoka nga célibatrice l'article dépasse de celui qui l'emploie soki olobaka célibataire yo kaka ntango nalobaka tchétchéri cela veut dire bamo mpe ezocontinue bandeko abibatela kimia na ona nesili te baseka yo te nzambe akufi te nzambe asuki mpe te bandeko mabala mabota na wenda nzambe eza nano ebele na yo moto obali na 6h na moto abali ko na 23h58 na 30 secondes babenga binoka bafemme marie te c'est du pétrin maza alobi la champion na se retrouva na vie nazwa kimia esengo ya motema na ngai
beta lisolo nanga, partager lisolo nanga, mazeza kombo nanga, Arlette peza kombo ya camarade ya boto langa mobali, ba o ba yebi la champion ba yebi, wano na besoin otanga mboka tofandi te tala kaka metanga ba kombo, ba toyo, ba boto laka bato mingi, mibali ba beta ka ba mosinzo la champion, ba mema be kuluzu na banda kwa mabala, mwa ko kitsango izate pona soni, ndenge mona Arlette, amona ndenga osala te, donc loko esa kota na autoroute, donc akende kaka, akende kaka, nzoka zo souffrir, libala minyoko, libala pasi la champion, alongola nga na enfer, atindanga na paradis, ye moka kota na enfer, donc ya mwana ki na pisa témoignage na ngai, merci beaucoup Mazé, la femme choco frappant, le cœur de son homme, donc ezala ndenge wana, bandeko bolingo ezaka lengi soki balinga quoi, bolingo penje ezalaka elengi soki balingako tolobi te ke yora pas les hauts yora pas les bas ya na mabala ezalaka na baba te ezalaka pe na bamba donc mba elakisi plus que même bas donc oui ezalaka mais o eza important olinga na mobali no penje otalobi ke o baguna nga ye pa talobi ke te oyo moi c'est baguna nga babolinga ba circonstance omonika moi c'est moi boy pas frapper yo otika ozalaki na ngula mususu pe baguno ezalaka nango basi bapembe te mais misuka lokola elilaki biso pe basi to accélérer zemi ya liboso ya mibale pan se retrouver okoti ofani na libala mais après vivre calvaire mutu na mutu abotama jour na ye mutu na mutu akokufa pe mukolo na ye akobala pe mukolo na ye ngana lobaka yango souvent bandeko ezala ngolu ezala makambo nyonso même na mabota nde tobotama tozalaka na bagrâce nyonso ndenge moko te kobeta libaku tomoni ke moninga bali te esili te na wenza nzambe ezali musala okozwa mukanda to uti koyaya yo okozwa na yo batelaka kimia na ozala focus elobi basedwa kotepa te yeba eloko yo lingi na vie eloko za ko poursuivre yango ndeza important distraction longola baboyo lelo ya telema lela ta 1 mois 1 mois et demi 2 mois ko fanda 1 mois une année 2 ans te tango fanda zo lela ya beauté oya koma boga pa maneti ngana rich la boga tango lela ndenge wana ozo se fane sans oyeba oya konzuluka tango ozo nzuluka pe ozo sala nini ozo ko empêcher muta ko ko pusana pembeni na yo po eloko no mibali batalaka na liboso sa nano donc beauté nano caractère ya kana stima yango nde sala ke de sorte ki te mutabi ki te na beta poche na ke lobala mwasi na ngeza caractère mais avant nano beauté nano atala mwana mwasi nzoto pete boy nzoto pete lokwa Judith Zio nzoto pete lokwa Tetomba nzoto pete lokola mirabuka mwasa ba sentiment nde yango nde salaka ke sala nini ebenda mobali mais après ezalaka nde nini comportement nde fanisaka masolo yaya baboyo toboyi te lela mois 1 mois 2 mois telema pakola mafuta benda beauté continuer la vie et sala nini ezo continuer mibali basili te vraiment bandeko na lingi bino ya trop. C'était la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Lelo live ezali na 20h30. Li bala ya fantasy. Li sole uche pa ndeko papa na mboka France oye. Lelo ça va barder, ça va noircir. Lobi maman nanga la championne. Moi si nanga soka moni baninga na ye. Akoma na kisakata ko benga nga bakombo benga ngai te chéri mon amour mon champion nzoka ezalaka nango bongo te bandeko ça va barder le na 20h30 ko zanga te tiap nini oya notification tango la championne okota to sala nini bozala wana to pesa na conseil to vivra pona batu te esthétique eboma vélo osala makambo na kuzi moko zonyokama bandeko kozanga te vraiment c'était la vôtre la femme a pris ses casquettes depuis la Suède to kutani mbala sima te me to kutani di lelo mardi na 20h30 na ba émission na biso o to zwaka mayele o to zwaka ba exemple ndenge nyoko yiko vivre aimer partager surtout kozanga ko s'abonner te to kutani mbala sima bye yo agato meko achilele Lusambo, Sakuru Kasole, Tokimane Tola.